ya Kuli Media Télévision mbote na bino de partout esika bozolanda biso na monde entier, Europe, Amérique, en tout cas de partout na Kinshasa, RDC Mobimba, topesi bino mbote. Ngana zali Samantha Kelezi, votre humble servante, journaliste à Mboko Bino Soboebi. Bozo remarquez bien que Naza Awa devant stade Tata Raphaël. Stade Tata Raphaël pour na bao ba habiter les na kati ya Kinshasa na RDC na Kinshasa. Na commune ya Kalamu, précisément na commune ya Matonge. Donc eza juste na simana ndenge bozo mona. Lelo Naza Awa juste pour na kosolola na cadre ya émission na biso micro baladeur. En tout cas, nako faire balader micro nangai et pas ya bakinwa nyonso. Nako kota précisément na kati ya stade Tata Raphaël pour na tuna ba pesa nan ba pronostic par rapport ya match oyo ekota la malobi match oyo to kolanda lobi match oyo ya mboka na biso o ba léopard ba kobeta contre Madagascar. Voilà en tout cas, mais avant na kota na kosenga en tout cas na balandi nyonso na oyo nyonso azuli baku ya kolanda ngai na Kuli Media Télévision o à s'abonner na noter en tout cas à s'abonner massivement, à partager na baninga de partout, bo s'abonner pour rater na événement mon côté na Katiakin. Kuli Media eza chaîne ya maman na biso Françoise Vita o azo landa biso depuis États-Unis d'Amérique na pesimbote en tout cas na maman Françoise Vita na famille Vita Mobimba o eza na Amérique, pourquoi pas na Europe na mokili Mobimba esika bozuli baku ya kolanda biso pe na pesi susumbote na cordon Tony Makonzo, mon boss, hein? Moi j'aime l'appeler comme ça, c'est mon boss Tony Makonzo, molongani ya maman Alice. En tout cas, mbote na bino. Na sokota siko na kati ya stade pona na meka ko faire balader micro na ngai bo comprendre nini eza na kati ya mitema ya banakin hein, concernant match ya lobby. Alors bolanda nga tozokota pour za discuter. On y va. Ba léopard na biso. Est-ce que vous avez un manquant par rapport à la qualification? Dengue ba betiti ba komi na 8e de finale. Moi liloba manquant impression na yo ezani. Ezara ke ba grand joueur ba bosséder ba beta pena et le gonde to kana to zwango pena. Ba tapena esprit. Super to na simana bango to lemba to mboka na biso. To za coupe ya fachi. Ande coupe ya fachi. Donc tinde to gena pena ezara ke ba jogo na biso pena ba être zone poto. Babeta pena na ndenge mobo ezage to sa ndene lo na biso ezage o coupe pena fachi alobela kute bataka esprit baza ndeme moral poto beta on ndenge kimia poto to leka. OK, est-ce que par rapport à classement ndenge ibenga ça qui classement na liboso sikoyo pona yo soko za ki benge pona yo classement que koza ndeni moi liloba moko na coach na biso mais ce qui a la raté ce qui kufa yende mutasala ke o ya sala ki yangwana moto opasala ki yango de leke do yende ka makambo ponga na kokoma ibenge pa ko mangate ba ya ka ba esprit même moral to beta to yende ne loko coupe nde ya fachi. OK, pona osko to gagner combien? Te bon match à lobby vitesse pena match à lobby na mona match ba 4. To kana ba 4 to beta 4 combien? To yana ba 0 bo biso ba tsabiso subabi ba tsabiso sultan. E comme pour limo ba tuna nde punda poanya zo etumbu yo mema ka ba na ba tu ba nete. Do ça m'embra ba 4. Voilà, merci papa. Voilà, vous comprenez, donc nous sommes dans l'ambiance. Nous retournons à l'issue. Papa n'a vu. Papa mbote, papa. Papa, s'il vous plaît, oya boye. Pour moi, décoration, oya ça a vu bien. Bah, bah, on a besoin d'aller dans mboka, bah, on a que tous en Katia RDC, tous en Kinshasa. Hein, papa, na ligne na tuna. Bah, impression na yo par rapport à match à Léopard depuis to bandi compétition. Si to commis na 8e de finale, un mot. Hein, par rapport à Nyon Sowana pour l'anti-match depuis Bandeli. Moi, liloba moko. Liloba moko na loba mingi te. Na l'année pour match à lobby, to keni musika te, match to gagner 3-1. Qualification pas na biso to ko soma ba varese to teka ba varese to somba to bebisi ba mbongo. Lobi qualification za na maboko. To longwa to zonga kini. To zaki na koma. Bandi ba te que le pas ro gagner. Mais na koma na nzamba atombol biso to lamuki. Eso lamuki ka okufa lobi do zalia ti to koma to kende tina suka to koma tina qualification to koma na quart de finale to lega to koma na tina suka to beta finale nzaba osuka biso lobi match eza 3-1 ngai papa José Mapasa. Voilà, selon papa José match eza 3-1 siko équipe wana ya Madagascar bino bomo na ndeni parce que bino bozo ba ke to gagner.
est-ce que vous êtes sûr que tu peux gagner bango parce que va changer coach hein. Ndenge boyebela bango peut-être qu'ils ont ndenge borobeta peut-être va changer jeu. Bon, pour nanga équipe à Madagascar, malgré va changer un coach na bango, biso to banga te ba beta ka balle. Mais biso to l'accès biso pe to ça et le mbamboka RDC. Et le mbamboka RDC to kangango. Le but to kolonga bango. Le match c'est ça 17h, 18h de 19h to sepela. On a eu classement faut ça demander. Classement ka ya match to beta ina ngo contre nani. Match to gagner qui 4. On to gagner 4 là. OK papa, merci beaucoup. Oh papa, bonjour. Bonjour papa. Comment vous allez? Comment on a eu Trifon? Trifon. OK papa Trifon. Toza on a pour nous quelques questions par rapport à match à Léopard. Match to kobeta lobby contre Madagascar. Oui, Madagascar pèse équipe moko ya munene hein. Ba beta rapé balle makasi. Hein papa nanga. Eso bangi sauté papa Trifon. Jamais bank sangai. Jamais bank sangai. C'est botali ba analyse ya ba presque ba chone belé. Ba bank sa biso na niveau musala peut-être faut pas ko le ba na publicité. Ba bank sa ngala zalaki na lobaki que toza qualifié. Ce qui biso na RDC sotali majorité ya mambo belé les kaka. Première fois ils arabiso. Italibosa bimisa coupe l'Égypte et Zalabiso. Italibosa va chan et Zalabiso. Donc vu que va changer can ndenge komi wana ezalati. Donc c'est que biso pe ka to za bataliboso donc histoire change raté. Donc Madagascar nani. Nous sommes qui formalité sili. Scoto beta poto sala to conclure histoire ba koko. Donc comme la petite biso batali boso to zongo les restes bon la na simo. Papa Trifon. Yo e bindenge to lekeli na 8e de finale. Oui, naebi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as la chance ya koleka na quart de finale? Madame, naebi si yo eza formalité. Nyoso wana ndenge ya formalité. C'est totali anda ya bimara biter. Ba koko na biso ba père, ba grand-père, ba ney wana mutubile ba bimaki ba bimara biter. Et c'est même histoire. Biso batali boso to beta mondial, biso batali boso to bimsa coupe l'Égypte, biso batali boso to soit un chan, biso pe batali boso to soit première formule aucun n'a changé. Donc histoire est changera et changer jamais. Il a pas pour la joueur na biso et puis pour na yo to ko gagner combien? Non pour na ngai ko gagner combien c'est trop dur. On a le bagage ça même moral ba joueur na biso vu que ba concentré ba na bénédiction ya ba grand-père. Bana bénédiction ya président Nabiso pour azeli par le bin Nabiso qui liboso nzambe les reste na sima donc vie à nyonso wana donc trop sûr. Merci beaucoup papa Trifon. Merci madame. Voilà, Coup d'Immédiat Télévision, on est en train d'évoluer. Là je suis en train d'aller tout droit jusqu'à l'intérieur du stade Tata Raphaël. Il n'y a pas de problème papa, c'est Coup d'Immédiat Télévision en tout cas, pas un biso to yambara batu nyonso. Bonjour. Bonjour, on se pose s'il vous plaît. Comme bon année papa. Oui, monsieur Nekar. Monsieur Nekar. Monsieur Nekar, au cours de moi Liloba, on a un match à lobby. Oui, je peux ajouter notre match de demain, ça sera un peu difficile par rapport que défaite du Maroc. Tu vois que Bénin a qui petit poussin et puis tant Poli a gagné, à battre le Maroc, a motivé un peu l'équipe Moussoubasa favorité. La compétition comme Madagascar, l'équipe Moussou-Soana. Mais dis-moi que l'eau qu'on a sali et puis si Madagascar peut-être courage peut abattre RDC par rapport au match en haut. Sur papier RDC a pesé. Mais le match se gagne pas la bouche, mais le match se gagne sur le terrain. Demain, nous allons soutenir notre équipe. Je sais que la victoire est à notre côté. Et puis courage Lopa. Vous devez être concentrés parce que le match ça se joue au terrain. Et je sais que Dieu va nous aider parce que nous sommes Léopard et plus forts. Et nous allons remporter ces titres ici. Voilà, merci papa. Merci. Allez, on continue. Vous comprenez que c'est tout le monde qui a envie de dire un mot. Hein. C'est tout le monde qui a envie de dire un mot parce que vraiment c'est chaud ici. Bonjour papa. Oui, bonjour. Oui, papa. Oui, mais oui. Bah, lobby, maintenant, on dirait Banyati Benate. Problème, tout ça, c'est Ezaboye. Ibengenge Ezawana, Oyebi Biso, Congolais, Tozala, Tolobara Kaka. Toko cessé ko lobate biso tozara so tomoni elora malamu tokumisi ya mabe to critiquera côté wana ibenge supporter na biso mwa muke problème à classement lobby contre Madagascar ezali boyi kamata nanu de moulayi na yo wana luyinda mandenga vandaki na ba a continuer toujours ko vana ba
omoni bien que tant tobeti na Zimbabwe omoni que axe wana place Luyinda Machesa ki 4 bi ya vandeki na ban babi ekotaki te donc Luyinda ma asa na ban et puis tozo senga na toujours entraîneur mais quand moi muke kobeti sa maswa coupé na elle ya Glodingonda nayebi pourquoi to sengi maswaku parce que c'est un professionnel alors match à l'obisco est commis 8e de finale au Poli au Longwe yebisa ba joueur na biso excès de zèle parce que to subir déjà coup contre Ouganda to polaki alors bazwa Madagascar na komboté to a besoin to beta malamu to les quart de finale à part ça équipe ndenge ezawana zongisa José Mpoku abeta na Magoma problème toza na ngoto tkeli na D9 ya Malonga asombalanga zawana na Bakambu alors ndenge eza déjà wana toyeki que président ya Madagascar a commis lelo avec 470 supporters président wana ake ko motiver ba joueur na yi biso toyeki que président na biso de la République président son excellence Félix arosala pe wana parce que lelo aza déjà en Niamey alors aye siko pour a motiver biso pe match à lobby eza match ya négliger te photo zongo point ibengeye ba ke au 3e kani na yo ba pesa que chance à souka yango yo outi na Marbella un mois et puis ba pesa que tous les moyens et puis ba joueur baza motivé alors yebisela biso ba joueur wana bango baza ba ambassadeur na biso en terrain lobby toza na besoin ba bito encaissé te parce que Madagascar azoya na ndenge ya kosakana te wana pesa à part ça entraîneur coach Ibenge yo kaka pe ba jouer na yo mo pe so moni olembi ozi atami ya yo poche wana a coacher tama 30 minutes eza mabete ce n'est pas dit que so ozi mi ya yo télémission wana ndé abote le place té Ibenge tika ki égoïsme au 3e kani na yo tozo c'est la bon résultat parce que Ibenge to talo na kana suka parce que Hervé Renard déjà na Twitter na ye azo senga pe RDC Hervé Renard parce que à lobby RDC c'est le Brésil d'Afrique parce que Hervé Renard déjà bandaka a confié RDC alors oui parce que na RDC ba talent baza trop mais entraîneur à RDC na zoma azo ba ko placer ba moroté alors lobby match to gagner ndenge ba malgache we bazo ba gagner ba gagner biso yango to yoki mo ba mirmir mo muke o ba fundi Moïse Katumbi noisa kafa lobby en a rejeté ngo lobby tozo zela victoire na biso est certaine bien voilà tout na ko mama bafundi papa Moïse pona voilà ezalaki Madagascar balobi que Moïse a corrompu équipe ya Zimbabwe mais gardien mais CAF a rejeté ngo CAF a lobi ya ezama malukuta parce que Moïse azali l'un des membres de la Confédération africaine de football yebe azawana na Égypte alors yango siko moni Madagascar Alexis Kobanga ya dia donc azobanga adversaire parce que to beta na bango awa na 20 mai esuka 1-0 et pas na bango 6-1 alors basa ce qu'on a image wana alors entraîneur malgache so azo baté RDC o tia équipe nini alors moni moi ba stress a Kobanga yango esali moi passa moi le mais CAF a rejeté déjà mais Ibenge déjà aux gens ba bon joueur bazawana c'est pas dit que le rôle à bowling ya kei azongi Belgique ba joueur basili non bo pena wana pe afanda bo pena yo wana afanda nami bo pena yo afanda Luyinda ma joueur no mulai wana afanda donc wana zandi wana bobo ngenda pe asana abeti bete merci papa na mbote papa kombo nani kombo na ngai monsieur Lubangi Jean-Pierre papa Jean-Pierre balandi ya Cool Media télévision bazotala yo moi liloba par rapport ya match na biso ya Léopard olandi match bandeli bien sûr papa tito komi na niveau o na 8e de finale est-ce que liloba moko pona ba Léopard na biso bon maman ya liboso nga nazali congolais na kolinga mboka na ngai liboso ya manso matata mazanga kate kasi liloba na ngai ezali koloba boy biso tokoya na coupe pour na convaincre yo na biso na bike banto bakendeki mperere ezalaki merere wana ekozonga lisuite biso tozozela coupe yawo na mboka na biso. Ok papa, merci beaucoup. Mais équipe wana auto kobeta na bango. Papa, Madagascar. Les autres équipes à moukiete hein. Oyebi ke ba équipe premier na poule na bango. Est-ce que zo bangisa yo te papa ngai? Maman. Na yebi ke ozo tuna ngai ya solo. Équipe wana ya ebimaki premier. Biso tobeta kabali. Tozali ebele. Ebele na biso na ntango tobimaka. Makambo ebongwanaka.
kaka moto bamonaki wana azobeta bale te ye wana kotia bango bamingeli. Ok papa, moi liloba moko mpona coach na biso Ibenge, coach ya mboka na biso. Okoloba liloba moko mpona ye? Mama napesi yo merci mingi. Lokola nga nalobaki te azali mwana mboka. Ata achangea nationalité na ye. Lelo oyo yende moto azali équipe nationale kuna. Yende moto totie makanisi na mayele na biso na mokako swa oya biso ba mongo. Ipo toye la coupe anenda Kinshasa. Kaka Libenge wana akoye la biso coupe aona Kinshasa. Voilà, merci papa Jean-Pierre. Alors vous comprenez, hein, c'est comme ça que ça se passe. On est déjà dans l'ambiance. Le match c'est dans quelques heures. Hein. Si on compte, c'est dans quelques heures. Vous comprenez déjà donc la ville de Kinshasa est en ébullition en tout cas. Tout le monde est en train d'attendre impatiemment ce match. Donc, Tozo Zela Zela. Nga nazo kota siko na kati ya stade pona kende ko tuna ba o pe bazana kuna ba mesana ko sa ko pesa mo ba commentaire par rapport à ba match. Nazo kote la bango siko pona bino balandi ya Cool Media Télévision. Bolandanga ko za déçu quoi. Ndenge na lobaki balandi ya Cool Media Télévision. Tozo kota na kati ya stade Tata Raphaël pona ko solo la mwa mukie na bato ba mesana na kolanda match bato ba mesana na football na biso congolais en tout cas. Ah tozo na kati ya stade Tata Raphaël ndenge bozo remarquer na ko pusana malembe ko tambwisa micro na ngai pona ko poser quelques questions malembe tozo évoluer. Tu gagné combien bana? Biso pona ngana to gagné 3-0. Score là to gagné kiana 2-0 4-0. Oh c'est là kiana. Classement les a qui to gagné 2. Tu connais biso ba konga to à l'aise to gagné match kitoko. Vous comprenez donc, hein, même les enfants sont tellement passionnés. Hein, ils sont tellement passionnés parce que le football, ça concerne tout le monde. Et pour nous, on a acheté, et pour nous, on a aux à la DG, aux à la Nani, aux à la maman Françoise Vita. Hein, il n'y a pas là match, surtout quand c'est les léopards. Et pour nous, on a pété aux à la Janine Vita, aux à la Nani. En tout cas, ça concerne tout le monde, même les enfants en tout cas. Tous ceux qui sont petit à petit, tous à Stade Tata Raphaël, vous venez avec moi. Kombo nani? Kombo nanga Ilunga Kabodi Patrick. Ilunga, papa Ilunga. Na moni déjà yo sorti bilembo na yo. Pona yo match à lobby kozala ndenge. Match à lobby kozala bien tamba kosunga, trop gagné parce que Congolais ne sont tous rappelés ce bolingo na kalingi Congo et ça la bien. Tout tende NT. Donc biso tout supporter Congo na biso. Congo a gagné quoi. Donc système ka ezaka popcorn. Oda lo melini mais popcorn kaka. Aujourd'hui, on a un sentiment de popcorn et l'accès, sentiment. Changement. Sentiment ou changement? Sentiment, donc, sentiment, tout ça sera bien. Pour notre organisme, combien? Peut-être 2-0. Peut-être. Peut-être, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Voilà, merci beaucoup, papa. Papa nanga liloba tozo le mamba match papa tozo le mamba match liloba moko pona coach Ibenge. Ibenge continue le part bien tozana Côte le roi coachaka a formé un biscotte ba room tout le monde a ndenge to gagner Afrique du Sud et Salamati to gagner 1-0 dans le stade de Martyr, j'étais présent. Donc juste pour vous dire que on va gagner, c'est pas grave. Même ton père, c'est pas grave. C'est le ciel, d'aller au ciel, c'est ça. Check. Merci beaucoup. Je aussi Jubem Piana Fali Poupa, Weranson, tous les musiciens chrétiens, tout le monde, tout le Congo. Au revoir, bye bye, je vous aime beaucoup. Voilà, il salue tous les musiciens, il salue tout le monde parce que le football ça concerne tout le monde. Hein? Ça concerne tout le monde. Bonjour. Combo. Je suis David Mbia. David Mbia, un mot par rapport au match. Par rapport au match de demain. Demain, oui. Léopard, la RDC contre le Madagascar. Un mot par rapport à. Oui, déjà je veux dire ceci. Bon, en tant que supporter, vrai supporter de la RDC, du Léopard de RDC, j'en suis sûr et certain que le Léopard va gagner le match demain. Ben, seulement que je demanderai au coach du Léopard, Florent Ibenge,
d'être concentré. Bon, c'est vrai, il a tout un staff avec lui, dont il doit travailler avec. Il doit juste mettre toutes les cartouches qu'il faut, afin qu'on gagne ce match. Déjà, on a eu, j'ai bien suivi le statistique, on a fait 6 matchs avec eux, dont nous avons remporté 5 matchs et ils ont remporté rien qu'une seule match. Si vous regardez rien que cette stat, allons-y comprendre que non, le Léopard est bien favori. C'est vrai, on est favori. On a vu hier le Maroc être favori. Bah, voilà ce qui est arrivé. Bon, on ne veut pas faire comme les autres ont fait. Ben, nous, on veut se concentrer, donner la meilleure de nous-mêmes. Je crois que le Léopard peut faire grande chose demain. Le fait que nous avons gagné 5 matchs avec eux, c'est tout ce qui vous rassure que nous allons remporter, que nous allons gagner contre cette équipe du Madagascar? Bon, déjà, je vais dire, en tant qu'analyste, il y a 3 réalités. Bon, il y a 2 réalités dans cette compétition déjà. Nous avons 2 fêtes et nous avons la victoire. C'est vrai, il peut y arriver qu'on a perdu, il peut y arriver qu'on gagne. Mais déjà, en tant que supporter du Léopard, je viens certainement dire que le Léopard demain, je ne sais pas. Je ne vois même pas où le Léopard va perdre. Là, je vous assure. Je vous assure vraiment que le Léopard va gagner son match. Ils ont changé de coach, hein? Vous ne connaissez pas leur jeu, peut-être qu'ils ont changé de jeu. Bon, c'est vrai, on a dit voir avec leur 3e premier match comment est-ce qu'ils ont joué. Bah, vraiment, je ne vais pas minimiser l'équipe de Madagascar, bah, sinon il n'y a pas grand-chose. Juste qu'ils ont des occasions avec quoi, une fois que vous n'êtes pas attentif, lorsqu'il y a distraction, ils vous surprennent et puis ils marquent. Donc on doit juste être attentif, nos défenseurs, surtout si Bengueva a aligné le même axe qu'il a aligné, Chancel Mbembe Tisserand, ce sera déjà une bonne chose. Qu'il fasse, j'ai déjà même suivi un classement probable dont il a placé. J'ai vu Youssouf Moulumbo, Akolo, Magoma et puis José Mpoku. Et puis voir Tisserand, Chancel, il a remis qui Maswaku, c'est lui qui a joué le premier match, et puis Isama, et puis l'autre là, Assom Balanga, et puis Bakambu. Déjà ça montre qu'il y aura bonne chose. Bah, toutes mes félicitations déjà bien avant au Léopard parce que je sais que nous serons qualifiés pour la quart de finale. Voilà, merci beaucoup, merci. Nous allons chanter la victoire avec les Léopards. Ils ne vont pas nous décevoir, hein, à voir en tout cas tout le monde, tous les Congolais, à voir en tout cas les avis de tous les Kinois. Aujourd'hui, ça prouve en tout cas que les Congolais, les Kinois ont un cœur ouvert. Donc, mitema na bango eza ko fungwa mapona match na biso ya lobby. En tout cas, ndenge balobaka ke mungu pembeni pona attention, na sûr que lobby mungu ezala na musika parce que na ndenge na sololi na ngai, na ba Kinois na bana ya kin. Na comprendre que mitema eza ko fungwa, na comprendre que victoire ekozala nango na ngambo na biso. Donc, bon, ça a bien à Kotunisa Maté. Ceux qui sont ailleurs, ceux qui nous suivent de partout, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Océanie, partout dans le monde entier, soyez calmes, soyez tranquilles. Hein, moi en tout cas, ce que je peux vous dire, soyez calmes, soyez tranquilles, parce que nous croyons que la victoire en tout cas sera de nôtre. Nous continuons encore et nous sommes en train de chuter petit à petit. Et voilà, donc je veux donc devoir prendre encore 1 ou 2 personnes juste pour terminer avec mes questions d'aujourd'hui. Et on va prendre donc le rendez-vous déjà pour demain en tout cas devant vos chaînes de télévision, devant vos téléphones, l'internet. Je ne sais pas, tous les moyens par lesquels vous allez suivre votre match. En tout cas, le rendez-vous déjà sera pris demain à partir de 18 h, si je ne me trompe pas. Voilà, à partir de 18 h. Alors, on continue et on va devoir chuter comme ça avec vous. On a un match au Madagascar, équipe wana par rapport au non, équipe balobara na équipe wana obeta football. Na moni équipe to obeta équipe amukeza na bato wana ba équipe to obeta na bango za pays par pays. Biso zo to rapport na biso nde to représenter. Soki biso de toujours des fêtes ya lo wa mboka na biso mo. Soki le lobby biso to sepeli nde to kwa qualifier par ba méthode ya nzambe pe par rapport ya mboka na biso na ba étape to le kana nzambe wa tsa biso ba ki ba classe. Parce que sans nzambe to lo ba ki victoire rose à la toi te rose à la. Mais oyo mutakali si za o ta mo ka. Bonne chance na ba joueur na biso.
na équipe technique par rapport à l'équipe ezalaka na droit toza na 20 000 na kokali mais souci na biso ezali drapeau ndenge ezokende ya mboka naza footballer nayebi makambo ya bali tolinga biso nyonso tozala uni parce que drapeau ezorepresente biso kozala na mboka na victoire oyo lobi biso nyonso na motu nyonso oyo asombaki varese te ayoki na elengo asomba varese po bamiso badécourage meme kosomba varese ya lopa me bakomi osomba yango par rapport ya qualification oyo tozwi siko tozala te bato bakalike lisusu tokalikelaka susu o te soki toganie wana apres wana bango baganie tozelaka te biso nde tobeta lobi eza makambo ta topeni apres na président ya sika makambo mpeza ya sika me ngai nayebi ke na ndenge makambo abale ndenge ezotambola ndenge esengaki akoko mpe mobalia oza kokena biso odaya koleka yango wana ayeba ete kolo mpo na nga nde nalobi bato bakolanda nga bayeba deda alobi oganye mpe koza te match alobi nalobi na bien ke eza match ya droite tune bakoko balobaki nini bakoko balelisa bakoko bazosenga bakoko deja si balie te tozeki deja ti yo moni te topolaki premier match d deuxième match d après tokoganye combien 4 po tolakisa oke dd na biso na tobotoli botoli wana bakipe wana baganyaki biso epesi biso mwa poi rdc biso toya bakino bazalaka ata lelo na lart te me nazalaka toujours lobi na kozwa kaka lelo oyo osenginga me lobi na kozwa kaka oyo basekaki bengi lelo mpe bakomokomisani oyo mpe basekaki banani bajoueur baza te banani me bajoueur mosusu babimi bamosusu bamonisi toya kinwa toya na kini eza makambo ya makila ya mboka moto nyonso akopesaka chance moto akopesa malédiction aza ti atake président alobiki azwi mboka atiki wana maboko ya nzambe bongo sikoyo biso sikoyo ekipe ezobeta lobi mpe eza mokolo eyenga atonga moto nyonso akokende nano église apres na aire nango wana soki mwa ntaba ye soki mwa moto moko pembeni soki ozotala ekipe ezobeta ata yo moto ano sentiment tozalaka nango mpo lobi ezalaka bamoto banini babar nyonso baplace nyonso oyo ezala place nyonso paster ekuta koyoka so ezalaki match ya 10h ebiki eglise mosusu ekosala matin ite ekozala pe te mpo motu faki otalaka lupara obeta me loko eza match ya poko apres église tozwi mwa badrapo wana tokodekila na maboko ya nzambe mpo tozeli resita nango na poko wana moto wana mposa tokalifie toujours tokende kaka liboso po baci mpasi mba mwa coupe aya balukaka benga yango coupe coupe te coupe eza ya biso epesa mwa valeur apesaka bonne chance baza place bazali ekipe ya moke alaka na match ya compétition ekipe ya moke ezalaka te ekipe eza tobeta togani toleka tozala tu bato bakaliki te tozela ye kuna ganie bongo te oyo eza ya bana kini tobeta toleka mpe tokoganye lo bonne chance Et nous sommes déjà à la fin de notre balade. Je dis comme ça merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Merci Nabino pour continuer à vous abonner à la chaîne Nabino Oyo, toutes les médias, télévision, chaîne, il y a Double Brassard, Madame Françoise Mitawa, la 4 États-Unis d'Amérique. Merci la cordon Tony Makonzo, Molongaki à maman Alice. La Bessimbote na bango nyonso bazolandanga na Europe na bosani te papa Thierry Vita na bosani pe te docteur na kati ya Afrique du Sud na Newcastle ya moko na Lesotho Dr Pius Viki Vita depuis esika ozolanda biso en tout cas na bosani pe te badocteur nyonso parce que ndenge nazo batuke likambo ya football ekipaka niveau ya motu ozala oza médecin oui dans la université ensemble tu te poses là, tu te poses devant dans l'écran, tu suis le match. Là, je pense à tous les médecins de la ville de Kinshasa et pourquoi pas d'ailleurs de tout le monde entier. Je pense comme ça à celui que j'appelle affectueusement Grâce Chamba, docteur Grâce Chamba, le mien. Et je salue comme ça tous mes enfants qui me suivent aussi, tous mes enfants qui me suivent.
rapport au peuple. Toza kofungama. Boyoki peuple congolais, boyoki ndenge mitema na bango eza kofungama. En tout cas, toza sûr que tokoporter, tokoya na pouvoir na mboka na biso. Je vous remercie en tout cas. Big up à vous. Moi, je vous retrouve déjà très prochainement dans le cadre de cette émission de balade et pourquoi pas dans le cadre d'une autre émission. Restez toujours scotchés, restez branchés. C'est Cool Immédiat Télévision, KM Télévision. Abonnez-vous massivement pour ne rater aucun événement dans la ville de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, ciao.